Et bon, papa na biso odon pambo niatina intervention kitoko papa lobi ikambo ya 50-50 50-50 yangote na ko papa na bino me kokokana te alobi ete soka tidi pa na bango 500 pa mama zuide sa ndima kaka aboyi likambo yo pe kuna 500 papa na biso odon otini boko pa na bino basombi soso basombi matembele basombi kwanga basombi semule epa ya mwasi matembele pa mafuta kutu réalité boye ezali malamu toleki na papa na biso ani olandi te papa odalobi na tinda mbe ko katela nga prité ko tsape égalité te avula parole mama ani ni ata na sima to na papa na biso mawati e boto mama ni avula parole. Ok, merci mi maman Egeti na passer bino papa ba biye yo azolanda bino papa mabila lobana yo seketa tourna isko. Allô? Allô, papa na biso anito pesi maloba na papa mawati o interveni pamba te Jean Bilo Lazana na biso longo na Benesha Katovique papa ko zela po ba interveni papa na biso mawati à vous la parole. Merci beaucoup papa. Allô, en tout cas bolim sa biso moi zela mukeza OK papa mayabi ye on a ligne. Oh comme na mawati. OK lobana papa mawati. Na yoki me ngana komi mokolo c'est-à-dire na yoki makamboza goloba nzambe apambola bino bobo bunda bo sala ba discussion bo kamata ba conclusion oya malamu puisque ngana na génération différente o ntango babokoli biso ezalaki ndenge mosusu tozali ou bien tant que tu na gouvernement ba belge tata za ko sala mama za ko sala te nanzela ko boka bana ko bota bana biloko kolia akamunyo ezalaki malamu mais sika walukula mokili ebungana ekomandenge mususu. Alors c'est un peu difficile vraiment au combat. 50-50 ngape lukule goza komona ngaya wa najua kiango. Na longwa kuna na mboka mwasha kufaki na ye na bali mwasha wa boye toyoka na kite. Malgré azali mwindo. Docteur Nkutu zalaki na ye Dr. Fris a posé une question. Yoko kende kuna esokobala nga oui. Na kobala mwasi ni no kobala ngado soko na moni mwasi ya mwindu ya malamu na kobala ye ya alobi kanisa malamu pe makamu ya alubaki zalaki ya solo ba 50-50 oyo wana toyebi te soko twani wapi to kamati yango na nzela ou bien ebandaki na bamboka na biso oyo wana lukola ezali bakamu ya bamindele tukola to embrasser ba système ba mindele makambo ya mboka tokolanda yango lisusu te nde wana eza mabe totalaka puisque toza komona bisengo mingi toza par exemple na pesa exemple ya café ou bien thé totiaka tokoutilize kenani oyo sucre mpona kopesa ya nani ya biloko za kolia mais soko balobi na yo tia lutu mibale eza malamu mais soko legisi lutu mibale ekomi mabe nde yango wana za komona ntango mosusu makambo toza kosala eza na motema na biso te on est en train de copier makambo ya bato mosusu nde kaka yango wana nakokoloba mais tosala attention puisque makambo nyonso ezalaka malamu te nani oyo naloba lisese moko ya mboka kri nzenze tobengaka yango na bakongo nzenze kri soko tali libumu na ye mpenza ezali kitoko mais lokola ye amoni te baza kondima ye azali kitoko mingi manzaka na ye ezali na lokola mbeli akwani nani libumu na ye etoboki akufi donc makambo mosusu tokala yango bien kolanda te 50-50 lokola obotomi na yango te kokamata te puisque
résultat na yango ezalaka malamu te kaka nde yango wana kokoloba na bino. Merci beaucoup papa na biso Mawati na intervention kitoko koba kozala na biso na nzela ya singa toleki kopesa mama na biso Ani maloba na sima ye toleki na papa na biso Jean Bilolo nde na sima papa Jean Bilolo toleki na Benesha Katovic mama na biso Ani Eboto à vous la parole. Oh merci mingi mama igete na ndengo pesinga maloba vraiment namoni ba papa nyonso lelo ba yena molima dictature awa mais mama nyonso tozaya kolala te tozaya kolamuka lelo oyo na lingina répondre nano papa odondenga uti koloba ba mama bo 50-50 wana iza bien te na ebite bino bozana na banza bozo kanisa tozana Afrique yango boko bozolo ba makamba boy mais bo bosana te toza o ezali poto papa la mukina ba 5h mama la mukina ba 4h soki papa la mukina ba 4h mama la mukina ba 5h biso nyonso bima tozokena koluka mbongo tozoya kosala na ndako awa donc papa soki oyebi kofuta ndako mama ba yebi kofuta ndako soki na Afrique basala kango te po ba yebi ke papa mama azela kaka papa ayela mbongo mama vane na ndako mais awa ko mwasi na libanda papa na libanda biso nyonso toyebi ko se débrouiller awa yango moni makamba 50-50 awa ko yezozwa place po boyeba place nini bozali na makambo nini ozoleka na mboko bofandi baloba bokena mboka mopaya bazobina na lokolo moko bino nyonso bina na lokolo moko donc eza bongo. So donc makaba 50-50 wana ndenge papa odon lobio mwakaba sana ni wana ekokoza la bien te po boye mais osanere mon frère po awa vraiment mwasi ayebi ndenga kota mbongo na ndako papa pe ayebi ndenge mbongo kota na ndako mais okoko yo freiner mwasi te po na nini obino papa azali chef ando ndako mwasi azasuna likamba kolobate wana esala makate alors soko monike olingo bima chef alors respect ozana ko respecter po sa papa abana po bible lobito respecter mi bana biso mais natang ezaki makambo mwasi atie mbongo na mesa papa atie mbongo na mesa mwasi il faut ayeba pe atiaka mbongo na mesa faut azala pe na ba besoin na pe azala bien satisfait na ba besoin na ye ezateke po na nini yo papa oza chef andaku po lokolo oza chef andaku donc mama azana moya ko batela ndako po mama na mbongo asoya nango papa as contrôler makambo mbongo nyonso wana no wana ozana na tor moko munene papa wana pena na ndimi makambo nyonso yo lobite po mwasi azala moya ko bana mbongo nyonso papa mwasi azokosana ndako nde bongo esala makana bamboko to yokovanda so que na Afrique rosa alika mususu na so répondre susu papa nani oyo papa des fendenga lobio ma ndenge bande ko mususu wana bazui bambongo bazasenge na poto bazosangisa bambongo batinde na famille na bango bongo mobali osaka yo moko mais wana likambwana etali na libala na yote yo balaki bande bobali na bande ko na yote yo bali mwasi na yo bible lobi mwasi na mobali bofande sika moko bozana libala na bino nde libala nte yango wana likama ki famille abasi même baza 5 20 to 100 wana etali na libala na bino te obala ki famille wana te siki bango bazoko kotiza ka bambongo na bango bazotina na ndenge na bango yo kanga misu wana eza molima jalousie ozoko tsana kati wana ekoko tala yote wana etali bango yo soki pe omonike bango bakotiza mbongo mingi bazotinda na ba famille na bango bon yo soko omonike zo salopasi natango boyokana ki no na lelo oyo bien moi projet to kotina ba famille na biso 50-50 bozwika oyo bokaneli bokotina 50-50 otinde na famille na yo mais kotiana mutute ko mwasi nanga kuna kutu ole de 50 bango bazwi 550 po basali bakotisaki na famille na bango wana eza molima jalousie wana kosela yo motema pasi pe kotia ba deso na kata mabala yango moni mabala poto mingi eza na échec total po makambo ezo simba te pona ni motema zuwa ekoti na kati prenons que net na bambongo oyo mobali azoya na $100 soki $500 papa azoya na $1000 sikona makamba 50-50 bolubike na ba facture bokotia papa ya na $400 mama ya na $400 oya azosala $500 soka longeli $400 combien atika na $100 wana eza eloko te na mutu oya azana azosala ka $1000 moins $400 otika na $600 wana soki ba biloko wana ezosalama oya azosala mbongo moke ene okota te yango omoni ba poisson ekoti na mabala kufa ekoti jalousie ekoti makambo ezosimba sote na mabala pona nini baya makambo oya boya muntu ezocha ba desordre ba incompréhension ezokota na mabala pona ba biloko boy eza malamu te totika ezali lwana ezali bien te oyo obengisi mobali ndenge mama mise alobaki yo mobali abengisi mwasi ta mwasi akoya o azong sambongo tika bengisi la wana eza exploitation komi ozoko exploiter mwasi na yo oyo obengisi mwasi ngo balobi mobali lakisa ki mokasi na yo na mwasi obengisi mwasi bongo mwasi abani ko sala komi na jalousie azong selotike wana nini wana esala makate mobali abo soka sali bo cerveau na eza na problème wana eza malamu te
ozomona donc biloko wana ezali malamu te fo to changer ndenge papa odon alobi o mwasi abali azana bizaleli mabe boy we eloko wana ça n'a rien à voir na bizaleli mabe ya mwasi yo même si nazana bizaleli nanga mabe rambongo nazokota na ndako pona nazana bizaleli mabe donc yo papa otiaka $500 na famille na yo ngana $60 non wana ko salama te bizaleli mabe wana na libale sa te soko monike mobana asa mwasi azana bizaleli mabe alors yo sa chef andako yebisa moba mwasi akoma bizale malamu me po koloba teke po mwasi asana bizale mabe ko make mwasi nanga asana bizale mabe a famille na ikozwa te wana en tout cas bo kosa ba mama o bazo uta na bamboko oyo ba village wana nde bokosa na biso nyonso nde toyeba poto efungoli biso ba mama ba tosaya kolamuka donc ba Afrique wana ko tozana molili tozama miso na biso ezomona bien te me poto ako emoni biso clair poto monike mundele a resonaka na ndenge ya bien yango moni mundele azoko resike biso batututi na baba da mboka molili wana en tout cas na zu yango te ozomona donc makama 50-50 ezala ngo bien te donc boyoka na mwasi na mobali bosala makamu nyonso ensemble boyokani bosali ekoleka bien makama zuwa wana ekokota te si bosala makamu na bino ndenga bien ndenge na uta kolobali boso bosoki botinda ka kingandi 50-50 bosali yango ekokoma sans problème oh likambo esake likambo kama maladi koti na mboka wana makama 50-50 ezali susu te po tangu yo sali yango na ngambu na yo mama na tanga bela ki botinda ki 500 tangu papa mobali yako kufa akobela susu koyesa papa teko papa yo mama mobali mama na tanga kufa ki otinda ki 500 ngapi mama na nga sobela kufuta tokotinda 500 wana pe eza mabe boyeba ko nini bozana ngo combien etikali comme ça ande boko décider fimwa oto tikala nango soki na tango mama na bango botina ka 500 bongo na tango yo komi na problème bozaka na $300 ko se déranger te so $300 tinda wana mama na akozwa traitement nde makambe okoma bien pe libale soki neka na kimia baba to nyonso bazo mabala bazo ezokufa ka bazo kosala ka o diable tata mwasi asali boye wana eza busoba mayele mukuse ngai libala nanga na koko bongo mango te pona makambo yo pour la famille nanga tinda ki boye wana jamais diable akoko kosanga te jamais donc boyokan fo ezala yo mama kuto mususu mbongo ko kene pa famille mbali na yo tinda ngona kombo na yo bakombo na pe semeki na biso penza boyo meme na libala ngo balingaka yango te ko tiana mutute la kisa bango meme nga kutu sikaso wana nga yango libala nga balingaka yango te mais famille mbali nga to yokana très bien donc benga ba ko chaque semaine et puis la kisa bango bolingo nga te menga na lingi bino nde wana nyoso ebosa na ke bolingo ko e koma makasi donc so ça moi ça mbali boyokani bien bien en tout cas makambo pende bolimbisi ndeko na biso diakanwa akoteli biso na nzela azinga vema na mwa makelele mama na biso ani eboto afu la parole. Ok, merci mingi ndenge na ute koloba donc libala nyonso boyokani mama bakamba libala ya libanda ba famille epanza la biso mabala te pona makambo famille na yo boye bango pe kuna sana libala na bango donc déranger mabala na biso te ozomona so yo pe na famille na yo obala ki semeki na yo te obala ki bokilo na yo te obala ki ndem mobali na yo kokota makambo na bango te même si bazo saba bazo kote ba mbongo na ndenge na bango kokota yango te etali yo te bango na libala na ndako na bango etali bango yo pe makambo ndako na yo etali ya yo moko nde bongo zomona bala musuto so bengaka bosembo makambo boyokani kaka surtout le secret li bosoko ba compte oyo mobali mbongo azokosa na ndako mobali azokosa na ndako eyeba na nyonso donc visibilité ezala makambo ko bomba na kinsweki ezala te ozomona po ba olobi ke oyo mofuta ka facture ya courant sikoyo na tango yo beli na mbeto hôpital sikoyo yo muto ofuta ka mbongo facture ya courant te baye okata courant total osuki TV ko tala ngosa lokola muta futa facture ya courant afutite pona ni azana mbeto hôpital to bien abukana ki lokola azana na docteur aisa azwana répondre na ndako asala te sikoyo yo muto lobaka mbongo ya ba essence ya kabira yo muto chaka ona muto nga apetaka mbongo asomba mbongo ya kabira ngo sikoyo wana kote na hôpital bia azana répond médical moya sala ngolo su ezate siko yo moto zako total yo soki pe essence yango ko conduire so pe mutuka ya cherche o zo pe na crédit to ko tala yo soki pe mbongo akabira mpe ko chango na kati ya mutuka na yo donc nyonso wana eza biloko mokili to yebite soki to so wela nini to so wela nini bitumba ya mwasi na mobale ko kozala te
Bubitumba mwasi na bwali ezalaka na tongo boswani avant 0 heure sili nango. Eko kozala teke mwa mobimba moko akanga kaka mbunzo ya seka sute pona nini. Lobi yo tinda ki sang et pas famille na nga na swaki te. Wana eza bien te, eza malamu te. Foko etika ezali wana eza malamu te. Donc bozala bomoko ndenge biba lo bozala bomoko. Likambo esale basi bo vendre sango lenda wana bosisa ke yo pena acte ono sala ki na sepena ngoteti. Boko mona libala na mino batu bakolula bino abi wana penda libala bosembo. Ozomona. Donc il faut faire attention pour vie o eza mukuse o ebite ke ta mususu pour zo sala lobi ale. Mukonge bukani yo okomi sikona ale piotola lisusu yo mutofana mbeto pitoza kolo ba ngam na futa kaboy to kotala yo suko futa lisusu ale nga sikona komi ko sala mbongo alo yako bimsanga sumu no kopona nini ngam sikona komi ko bimsa mbongo donc mokili eza tour à tour donc to beta nanu boete ko ngai ko beta tolo wana faut faire attention pour yebite quand ko ela yo lep yebanite donc yango kana salaki nango to so continuer ko niata Mama Egete nazongiselo malomba. Merci mingi. Kitoko solo mama na biso ani motema ya papa Zambwana Joachim Oniati. Mama ni lebete poto efungoli biso mayele. Mama betaka kayo betaka kayo. Toyeto tiembongo na mesa. Yo papa olingi bobele pa na bino 300 pa na bino sala pa na biso 100 euros. E bongo salaire na ngai yaki wana te. Tale sike zali ko pesa biso mama mitema pasi. Nalinga te. Mbongo na nga pe eyaki. Ya yope e yaki tamso yaki na 1100 yaki na 900 sali biso 2000 yo kati 500 otini pana yo tsala combien 1500 pana biso ke de 300 compléter de sali kolo to tika na 1000 e boto mama na biso papa na biso Jean Bilolo olandi ete mama na biso Igete na ndenge ya 50 injustice te boy à vous la parole il y a solo. Bonsoir maman Igete, bonsoir bande konyo solo bazali tellement bazali belé moyena tanga ba kombo izate na pesi ba tutumbote. Maman Igete ngana landi ba intervention na landi ya ndeko Odon Pambo ya ngo penzande ngana ndimi parce que maman papa Odon alobi c'est comme ça. Maman Igete lelo soki par exemple na ko répéter question ya papa Odon ata mutu moko azongisi et annoter lelo soki ba mitenga neti na Butembo na lobi na mwasi na ngabo bandeko na yo ba ya na Butembo balanda nga kuna na Butembo est-ce que ba Rolanda papa doit poser question na ta mutu moko azoloba te noki makamu mama ni alobi na respect mingi na mama mais vraiment c'est dommage ba conseil maman apesi tout tourne autour de l'argent eza mawami donc likamboza wana mama Igete na moya lelo mibali bele bazaliawa eza question ko bengisa mwasi te ke po na futa ki ba bien non mingi ba bengisa basi po ba vanda libala mais basi yango bazala so ba komiawa ndenge mama ni azoloba ke poto fongola bango misu donc akoyawa yeli su libala te ayeli ba intérêt personnel ya yena famille na ye donc pour na ye famille na ye ezana ni bandeko na ye akomisi ko kotala pona bandeko na ye on attend wakala baboti na biso soki tango babalanaka ngana za mona père na ngana mère na ngai tango babalana libala ezalaki famille na bango ezalaki père na mère na biso mais ya lelo basi la plupart basi bayaka na mikili bayaka supo na mobali ta koyana no apeso ba gente sa lokuta aluka akoyiko luka eloko nzoto bona soki azui a changer face ba langage komi mbongo boy to sala boy donc et comme que pote fongoli biso ya mawatro ndeko nanga Odon Pambo makambo lobi ozana raison à 100% mon frère à 100% parce que likamuso lobaki jamais au monde ezali rare au monde mwana mutu ambongo ke no bana la famille pauvre papa nanga Odon likambo lobi eza vérité et puis ndeko muso alekaki avant pour na tala ki na ba kombote ndeko na pe alobaki ke soki makanisi ezalaka et belé peut donc il faut que nos bana la famille au plaisir vanda quoi donc famille mori socialement parlant ba vanda bazana kimia donc ba famille a rotundisa te donc bon on appelle que ba des autres ba divorce ko kabwana wa ba matata ba songi téléphone moko donc téléphone yo moko tia on na ndaku téléphone yango kaka suko pesika mu Congo ba komi ko finga yo pe ko funda na téléphone pe ko sela yo ba complot kana téléphone ya ndaku donc vérité exacte ce qui mbonga mobali
wana bozoluka transparence soki mbongo yo mwasi transparence ezate comme mbongo mwasi batiela motema te mais bino moko bozoloba que tozovivre na monde ya égalité mbongo yo mwasi te eza 10 bimisa yanga mobali pe ate eza 10 na bimisi transparence ezala mais pourquoi transparence faut ezala na mbongo mobali ya yo mwasi te donc bozwa contrat ngo euta wapi loi ngo eza wapi ndeko nanga odon wana raison na kozongela kana point wana raison makambo to lobaki eza vrai. Donc jamais je peux m'en charger que nazo charge la famille yo mwasi pour na bengisa ndeko nanga foya ndeko na contrat ngo ezala ka loi ngo ezala ka wapi. Donc vraiment izama watro ceux qui totali basi mingi yo bazana na poto ceux qui bazongisi bango na Afrique na ndimite ki mibale ata 10 ba bengisa su basel na ndimite ata 10 ba koma te voilà penser ça vérité et puis na comment peut conseiller ba belé makambo bengisa basi n'essayez plus bo bala déjà basi o bazali awa bo vandi mais avant bala bo vanda ata 2 ans et qui fiancé boye bana ceux qui bizale les simbi et simbi jamais muta ko bomba bizale na pendant 2 ans okokanga kaka o ba téléphone à CC yo zate na simo mukono ba téléphone o zate na simo ba magu ya pamba lokuta na munoko mais comme makambo transparence vraiment ya mawa mingi et toucher nga émission yo ya mawa mingi il fallait to mona ka musika conseil il faut ko bala mwasi oyo famille na socialement ba banda on les a vérité makambo ndeko na biso don alobi na ba tata musupe ba lobaki yango eza vérité okozala na problème tena mwasi na yo makambo ko tungisa pe ko zalate donc famille na bango ils vont bandeko ne ba ko se mêler jamais na makambo na bino a famille eza vérité ba makambo kabola ba famille parce que ce que je vous dis tous un exemple belé a na mboko nga na vandi ba master belé donc ba kutana ba makambo donc okondima te abengisi mwasi yawa donc exemple moko muke na sina lobango déjà donc mwasi moko ba bengisa ki koya yetango ake bwaka ko zonga na ndako master wana ko rendre master na visite uteki na centre azotu na master ke cave na yo ezali wapi master tuna epona nini opo na yebi ke biloko ba bomba na cave master lobi ozolukela biloko nini onte frère nanga tikala kuna mwasi na nazemi il faut ba nasala ba coller na tinga frère nanga oh master kama master lobi ne mes frères na yo asi abota déjà d'éléphant bana mi balé wana abota bango ndenge nini yo zaki na Afrika bokola bango ndenge nini mwasi na yepa bima na hôpital na wax ndenge nini siko yawa yondo koma mama bobila dawa pour se charge na bango tala yama wa trop ma donc makambo mbongo ya mbongo il faut qu'on parle à la famille qui va vendre donc dès qu'on a raison à 100% la zone c'est mon nom et boto papa na biso Jean Bilolo koba ko na biso na nzela ya singa papa na biso niati c'est alobi ete likambo na transparence na katalibala ya solo ba couple mingi eza na kati na transparence mama yaka na moke azwaka papa yaka na moke azwa kasi esika koko ezali tango ekomi totinda ekomi injustice esika otoko ni ata sete papa nanga Jean Bilolo tindi moi 300 kanisa pa ya mama moi 300 pona nini biso 150 150 dikole ke wapi e boto maman na biso Benessa Katovic à vous la parole merci beaucoup. Oui allô bonsoir bonjour Kanga 565 maman Benessa pasola poké poto le kana maman na biso misé azali kozela intervention merci maman Iget la parole na pesimbote na bandeko nyonso baza en conférence mbote mingi surtout na mama Annie na vraiment na sepeli na koyoka na kati ya radio solo na émission na yo ya 50-50 donc moi intervention na zango na nina lobera no sur papa Jean Bilolo auti kolobela mingi bandeko oyo conseil na bandeko babala bana o bauti na ba famille bien potanga koya awa ba problème wana ya kotinda na kisasa ekozala te mais na nyiko ba ke soto bito okende to sa statistique que ba problème eza nango vraiment mingi te na mabala ke eza bato bazo créer ba problème ke faut kotinda mbongo eza bana o bauti na ba famille passe pour okoki ko bingisa no pe mwasi o bali mwasi auti na famille bien aye mais
poto eza nango mboka ya courage ya soko eza na courage na poto koluka mbongo kozwa po kosala makambo po sombeli baparent na yo tika na exasa osombeli bango lopango po komi susu bien koleka okoki kobala na mwasi auti na famille ya bien aye afai na ndako na yo azokoka mpe mosala yango akote azokoka koparticipe puke na participela ao facture moko te ekomi mpeli charge gratuite. Donc, pour toi, tout bas, au moins, la pauvre, nous avons courage. Ce que le bio posant, la bataille, il suffit à couper ta bataille. Donc, côté à maman 50-50, maman, nous avons contre. Nous avons contre pourquoi? Nous avons ce qui maman, tout d'abord, possibilité dans la famille nangai famille na yo donc famille nangai na famille ya papa baza na possibilité moko te na kini peut-être kuna baza na vie bien ou kuna baza na vie pas peut-être côté kuna nde papa dans le baki ba maladie baza ebele bon ce côté ya famille ya papa soki ba bebele ba bela na kanti maman en tout cas au pokaté salaire na yo kenda kasu ya bien mais côté famille ya papa ils ont senga aide mingi vraiment côté na maman au kaké na c'était là qui mingi na intervention ya papa mandama wa lenga le baki ke na kanti vrai 50-50 ezali tango famille na ndako ebi salaire ya papa na ya mama ekoti donc bo futi ba farti na bino après soki oyo mama kotikala nango soko kotinda ata 1000 ata 2000 ata yopo wana eza mbongo na yo na famille na yo donc soki kosala vrai 50-50 vraiment pour nanga eza liboso 50 ya ndako ya ba farti ekoti après yo mama mbongo tikala otindi soko otinda 1000 soko kaka yo mais priorité na côté bozali ba facteur tout maman soyez les bien on anda kuna bien côté bozali yangwana kaka na ngai ko bata vraiment naza d'accord te na 50-50 na bino bozolo bela on dirait comme si que ezaka kaka obligation côté ba papa donc ndé na comprendre ngo donc poto eza mboka ya courage ba mama mingi pe balingana ba musala te bazela ba papa ba pesa toza na poto bamama bako bouge kofi kotanga okoyino mpe koluka mpe mosala ozwi mbongo ozosala bamama mosusu bazosomba bamapango mona na couple papa kutu na asomba lopango te mais mama comme déjà na de mapango donc poto eza nango mboka ya courage donc 50-50 yana na omona vraiment eza na ntina te fa na tikeli bino parole merci mamalo kitoko solo mama na biso Benesha Katovike ya bandeko balandi bolandi intervention na biete azali d'accord te na 50-50 pamba te ezalaka te ya solo mama na biso Benesha toleki kopesa maloba na papa na biso mandama wa boni biso mama mise pamba te azali kotika biso azali kokende mosala topesi maloba na papa mandama wa olandi intervention mama Benesha Katovike nini yoko yiko compléter na likambo yo ekweli biso ya injustice pona kotinda bambongo na kati ya ba famille eboto pa mandama wa vous la parole eboto mama na biso vraiment konza ba mama isoleza vraiment mutuya moni bande ko bazo pesa ba ide mo kitoko mengana ko bete no solo moko eza vrai solo ya master nanga pona 15-15 na master nanga mwaza kana Paris master wana abeta pa kop na ye asala masolo mais mumina ye akotali kelemba mumina ya lela ka ba mpia ka mais masa siko boulot pesa la rate abeta ka ba kop mais simba pete siko mumi siko abo mbongo wapi nakacha matela tale bela mbongo mumi abomba tale bela mbongo masa pa ye barate mkonsu masa la na mbetu ka boba soki le tindage soki nini abongisa mbetu atala kabwe likonda masa bendi likonda wana abenga nga mutu naye ngakoza ngapsina tana kwembo abye nazoya ya ozwanga na mutuka nakena na benda master situtama kamuna moni ngabi c'est vrai on mera de la katubisa tout ça ko ba bagarre na parler donc likonda oza yes za meri bezamu abi na yebi kute mais simba likonda oyo
na oyebelanga après likonda moyo monta moka mutu ya penda ya musuna ya mukete so va musuna mukete do mutu ya penza na niko pesa ba trace po mera accompagne na simba mutete wana meri pendinge za ka ba pemi na ba pale atala kana pe likonda te masa pe afane ka calme to tusha pe loko moko te likonda za kipana nga meri mu mususu ka ba paf soka kina otabu likonda za te moye pa tu na pe na pale ka ko le la ga ye moko poko tino ko bana ndenge ni tiki ti esi masa menenge ni nao masa binini mina zake loko moko awe mina zubona ngote eloko nini eloko nini mera beta lela po mbona na kutaka bali kelemba na bulinga ke un jour kitaba kotaba leyo apaye ba le risel banini Nena zoyo saboye di bala wana ekabwana masa simbali konda po momia beta di solo wana te na parler. Momia beta di solo c'est une histoire vraie. Donc pour vous dire que makambo oya ok non di bala ezali makambo ya di solo ko solo na parler kitoko ndenge mpangi na nga odon to loba ke soko ngo aider mutu aider na motema na yo ke okanga mbunzu. Je crois que aider malamu. Mais c'est comme obligation. Parce que libala ndenge papa moko to kota le biki aza mukolo apesi mwele mwa li c'est moka le bia wake donc suku nyama moko bo pasteur yeli bomuna ye omoni ba makambiso to kozwa ba mama na biso bazaka na libala mususu ngana mona pena makambo pa ya père nanga père omona tikilar na palete mère po mona pikla ti vers ba 17h ba mo ezo kitaka ba mona baf abisi mbongo kimba na wendi bosombi damas aya sali bodame. Pour une amouille qui n'a appliqué pour la paix, amouille qui n'a pas besoin d'inganaté, appliqué pas besoin d'inganaté. Mais comme tu as monté amouille vraiment à l'arrêté. Au moins la mère à côté n'a pas les pouf, a mis le konda, petit c'est la kimba na wenji, a payé Damas, a enango, a bagnon à 17 ans, à 19 ba, to dame. Donc pour vous dire que babolingo yobiso bas napso ba membeso na ba poto awa. Eza babolingo moka ba intérêt moko ezangatina. Parce que on me pose au edara pe famille ngo edara famille on a sou ngaka ba union lisusu to mona ngo famille za ka soko kufi ba ono wela bilo ono ba kabola jamais famille to mona te ko za na envie au vu de la réalité ya famille to mona aba masse bele ba kufa ba na batikala famille pe sundura kana mikila papa kana mikila mona pena ke no ser pena donc ser ke no na mutu boyes yanka kufa awa me ba na ona ser na kipara bango te to mona pe ba père mususu awa donc il famille ma famille donc eza dossier mo donc il faut to la nango mettre l'obligation te ezala nde ker na yo etinda yo oyeba nde ne ko aider famille na yo mais c'est pas une obligation faut na aider famille moi sinanga ou moi sinanga asala boy donc on a zonga toujours na suka nanga moi sino surtout on a poto o azali bien inscrit na kacha Sophie numéro na ye ba futaka embongo ata ya mingi te mais chaque fin du mois na yobi chaque les 15 awa mbongo elekaka maman à partir d'aujourd'hui sois courage ndenge ndeko to kota awa akure ezali soko to bisa na mutokno bimana tongo kindaka bulo oye nango soki yanke na ko mukango carte wana wende ko masolo ke biso poto kotela yo po yanke na bimi dictateur pa na mais soki yo moko ozo fanya na palo za ko sala kate on est obligé yanke moka bimana tongo po lambela kaye po sala ke ba besoin ya bien mais pour ça na kabino tu ba besoin bien parce que mon père mo poko za père na ngakutu mikolo kutu kota kutu aninga na sute mais pourquoi ba père na ninga na sute soki ya za important tu vois donc to kabulaga ba sentiment biso surtout donc c'est pas que no yo sala nga olambela nga la pesa ko ba plaisir banité to kabulaga ngo biso surtout donc il faut tata na famille na biso extrême bana na biso to porter bango assurance ni na vie na biso ke bongo lo biso to la bien mais surtout ko motaka ba famille na biso ba père na so wutaka ba province ba kana kisasa biso wuti ba kin to yelelo na mikila bongo bana to botia siko ba okende wapi na mars on sait jamais donc na suki ya mama na biso vraiment les solo ezali bien mais obligation na mama botika ngwa 15 ezana na motema plan ndenge papa dans le bi e boto papa na biso die do semanda mawa na intervention ya kitoko toleki na mama na biso mise nde na sima toleki na mama Ani mama na biso mise Olandi ba intervention ba ndeko na biso nyonso o ba intervenir na o esika tokolo ba boye epesameli mobali kolesa mwasi kolatisa ye pe ko supporter famille ya mwasi ali devoir mobali oyo supportaka famille ya mwasi na ye te
azali mobali mabe. Maman na biso mise compléter à vous la parole ya solo. Oui, maman Langa, you get eloko euti koloba ya solo. Réalité to vivant en Afrique, maman Langa, réalité ba maman na biso bakulutu bafandaka na mabala ya Afrique. Eza réalité ba mabala awa ezofanda te maman Langa. Eza na likambo na uti ko remarquer na ni lobi boye. Soki bolingo ezalaki base na kati ya ba mabala mingi. Nde ba problème ezalaka mingi te. Yo maman ofandi na libala na mobali na yo olingi ye. Automatiquement pe olingi libota na ye papa pe afandi na yo alingi yo automatiquement alingi libala na yo nakanisi bolingo na bino nde bana kosala ke bana ko résoudre ba problème na bino sans que bo swanaka sans que bo ekomaka o yo bengisi moto nga pe na bengisa moto te tango bolingo za na kati wana okokoka kutolo ba o yo bengisaki moto ayo to bengisa moto bo tengane na za mobali soki bolingo za na kati na bino langage na bino kozala différent. Considération na kati ya ndako kozala différente, respect kofanda na kati ya mitema na bino, okolinga jamais osala likambo po omotisa moto motema pasi, okolinga jamais osala moto likambo lakisaka yonde soki yonde nini, okolinga ngote tango bolingo eza na kati na bino, tango considération na respect eza na kati na bino. Makambo mingi ba papa bauti koloba awa na bani komona que ba expérience vécue ya baninga et ça là que bango peut comme reconsidérer ba bolingo na bango comme bato wana bafanda kite papa libala soki moninga esala ki boya yo kotia ngo na kati te sala de façon que maman azala à l'aise maman sala que yo bozala à l'aise bolingo na bino nde ko gérer makambo na bino boko mona que jamais boko koma na niveau papa wana komaki oyebi te nini esalamaki wana yo yoki version ya papa olobi ke maman ndaza mabe ta mosusu oyo kaka version ya maman olinga komona ke non faute eza ya bango mibale peut-être ou bien olinga komona ke faute pe uteke pa ya papa peut-être mais ko considérer bongo te ke oh po basi bato sala boye nga pena considérer mwasi na nga boye non eza bongo te bato na bato bafanda na ndenge na bango mitema ya mobali wana yo oyebi te nini esalaki ke mwasi asala boye motema pe ya mwasi oyebi te nini esalaki ke mobali asala boye boyebi makambo wana te bayako yebisaka bino makambo ezalaka superficiel oyo yo koki komona beba makambo mosusu na profondeur nango boyebaka te motema ezali motema papa na ngai papa uti koloba izwa mwasi bafanda mais oyebi te kofanda wana bafandi mingi na Afrique ezalaka omona kofanda na bafanda à l'aise wana edépendaka na moto moko moto wana oyo kozwa accident akomi paralysé ou bien akufi kozwa na bango wana esili siko tango tokoloba ke 50-50 ali na ndenge ya kosalisana eza eloko obligatoire te pourtant bobimaka na se ya baneige na bambula bato wana bazalaka te ezali que de temps en temps pamba ote koloba de temps en temps tokoki kosunga bango tokoki kosalisa bango eza lokwa salaire te ke chaque mois totindaka po bango na bavivre non eza bongo te siko na tango wana papa na nga tango yo komi koloba te bongo te boye na boye mais siko bato wana basukaka ndenge nini mingi to uti na Afrique ne bo uti koloba oui to uti na Afrique to yebi ndenge to viva na Afrique bato musuba eda bino na ba vie na bino na Afrique ti lelo boyebi ndenge kozongisela bango mwa moke o bapesaki bino te mwana mosusu komona linga kozonga classe sapato na makolo eza te babundani kaka minerval me na makolo sapato eza te oyebi esika sapato eutaka te la muso tango yo kozong oko aider kuna essaye lokola opesi moi merci na moto apesa ko moi sapato jour moko boye onga kozonga classe makolo yaki na sapato te toyebi biso te tokola na Afrique yango wana ta mususu tango topesaka ou bien tango mama azopesa yo ozopesa papa eza mingi ya respect mama kambo ezali ebele mama wana pe ndenge ayeli oyebi te bambali mususu omona kaka mwasi aya me apesa na ye mbongo teke mwasi aya ta mususu kaka makambo visa nde bongaki me kote ya babillet akokaki ne makambo te toyebi te ba makambo wana ndenge ezalaka ta mususu famille ya mwasi pe apesaki mwa baedaki après ekomi famille kuna ezasu na bamoyen susu te papa yo koko aide te po likambo ekweyaka encore na bafamille na biso Afrique makambo ezalaka mingi mosusu komona kaka na commerce nde moko banzela akendaka so bakamion ekufi akomi par terre sikoyo soki asengi mwa lisungi papa na nga papa odo auti koloba na bolingo nakoki kopesa nakanisi ya 50-50 ezalaka moke ya bolingo nde fo eleka puisque bolingo ezalaka elekaka na nyonso papa na nga nazongisino maloba
ya solo mama na biso mize bolingo elekaka nyonso pamba te soko lingi mwasi na yo okotindela bokilo na yo 100 euro te pamba te bi 100 euro akosombela oko nini abanda na semule asomba matembele to Thomson ezali catastrophe bolingo lekela tinda monta ya kitoko ata mwa 1000 na bokilo na yo ali ya kitoko solo toleki kopesa maloba na mama na biso ani nde na nsima topesi papa na biso prix de vite tambo maloba mama na biso ani eboto pasola poke ni ata maloba mboka yo mama. Ok, merci mi mama egeti na sepele mingi na ndenge opesi nga maloba na sepele mingi na mama mize oyo pe awuti koniata wana mpona naloba nano na Afrique basi baza trop négligé donc oyo ya baafrike kutuko totika ngo nano po nga mona kopesa bino exemple ya mama nanga papa nanga azalaki riche donc papa nanga azalaki riche azalaki na mbongo même ndako na biso ndako moko atongako na quartier na biso tanto mutu moko aza na ndako ya ndenge wana aza te bato bazaka koloba kuti toza na chambre mobimba oyo tobombelaka mbongo toza bariche mais namona place mama nanga alata dra mpona nini elamba ya kolata eza te papa aza koyebisa mama tokotala na kotala yo lelo okotambola na mataba likambo yango etusha ngai eza kosala nga pasi epuis mbongo ya biloko ya kolia papa akopesa mana mbongo bamwa oyo papa na biso azalaki na mpona ni papa na biso aza su na bomoi te me nazokoloba oyo nga moko mpenza na vivant nyonso oyo nazokoyebisa bino ozomona mais papa nanga azalaki jonker moko donc basi ebele na libanda na bana mike mama nanga tamso akende kuta papa nanga na mwasi na kati ya toilette na kati ya lopango tamso na nsima ndako na mwasi mosusu donc mama nanga amoni pasi donc likambo ngo natiaka ngo na mutu ederangeaka ngai nga nalobi no ngai ifo na bala mama nanga fo nasepelisa ye mpo namona place alatela dra elamba atongi elamba ezake osili kotonga ngo mwayo otonga ngo lisusu eza te mpo ese elembi nango ozomona bubiloko mpona nini basi baza na moya koloba te mais mobali kaka aloba donc bokompare ndenge ya Afrique na ya biso awa te po basi na Afrique baza vraiment bazokoutilize basi na ndenge moko ya mabe donc awa na poto mwasi na mobali basalaka donc boloba te ke papa azosalela mama atinda bafamille na ye non mwasi azotindela mbongo na famille na ye papa pe bozotinda mbongo na famille na ye soki nazoba makambo 50-50 oyo 50-50 oyo nazoloba eza mpona bambongo oyo bambongo tozotindaka na Afrique mais na kati ya ndako nazoba teke 50-50 na kati ya ndako makambo 50-50 wana ekoko ozala te na kati ya ndako mwasi oye na 100 soki mwasi akosaka 100 mobali akosaka 150 montagne nyonso mobali akokoza nyonso fo ezala na esika moko mpe bafacte na mbilo nyonso ofuti eza teke oyo konti mwasi esika mosusu mobali konti mosusu wana ezali malamu te mais makambo 50-50 nazoba na ndenge ya Afrique foto ede Afrique makambo 50-50 wana ifo ezala eza teke oyo ngai naza chef ndako ngai papa ngai nalobi tokotindaka famille na ngai okotinda famille na yo nga nasalaka te okende kotinda famille na yo si biso nyonso tokendaka na misala ti biso nyonso okosaka mbongo biso nyonso oyebi ndenge pasi motoki na poto ezali donc soki bokosala yango basala yango na bapapa mama oyo Afrique oyo azozela mobali ayela ye salaire mais poto te potoko mama ayebi pasi ya kotoka mama ayebi ndenge mwasi fo afuta mbongo ndako fo afuta mbongo facture donc fo afuta bafacture donc mwasi azotravaille dire basi mosusu kutu batravaillaka dire koleka bapapa bongo sikoyo na ntango akotindaka mbongo oyebisanga mpona nini nga naza mwasi nga natinda te yo tinda oh non awa na poto te wana mboka Afrique awa te donc wana bapapa boza na erreur moko ya monene yango mpenza nandimi bino te na makambo bososala maka mosusu ezalaka o mobali aya abengisi mwasi epui mwasi yango aye ye mwasi atindi deja mutuka mobali abengisi nana atindi mutuka te wana mpe eza malamu te po mobali abengisi yo nana atindi mutuka te yo mwasi oye na famille ya mobali bakobenga nini numba te mbongo oyo otindile mutuka ozwila ngo wapi seke ozosala ozokende kotekaka na libanda mpo otinda mbongo wana osombela mutuka otinda nini mais na ntango mpe famille ya mobali bayoki mais valeur na yo mpe yaki mwasi esili yango omoni mabala mingi epanzani basi mosusu bafamille ya mobali esimbaka susu mpona ni biloko abo ezoleka na poto ozomona donc eza malamu te mpe ozotina mbongo ya mutuka elingi oloba mwa secret moko ozoleka wana mobali ayebi mbongo ozokotisa te wana eza libala te po ngai ko ndenge naza mobali nanga kutuko atunanga combien eza na banke jamais ayeba même combien eza na banke te ngai nde mona ayebisaka ye mbongo ezaki ngati même numéro ya carte ya kokende kozwa mbongo na machine chaque fois alors nabosani epesanga na numéro
secret zate makambo nyonso eza penza donc eko makambo lukute donc nyonso to sala ka donc ela ndenge ya donc kitala tala ezomona mais mabala mingi nazomona ezosala pona nini ki secret tonda na kati wana eza mabala te mais libala fo mon secret ezala te nde mabala omoni ke ti lelo evandi na kimia et puis mabala na ba plus ke bambule pusani fale mabala wana eko mapenda mabala moko ya kitoko mais biso tozabo basuki apembe to yaka na poto basuki apembe ezala tozaka na ngote mais ba tozoko tozaka komi l'accès ko la bana mike mais bible pa lobi suki apembe ezoko pesa batu mutu soka monike suki apembe bimi ba mono pe oza penda conseil mutu pa yoki conseil na yo ayoki ke ba moni oza ba suki apembe mais ba préfère ba ke ko ba conseil à jeune garçon et niko ba mutu no eza na problème ezali na problème donc 50-50 encore une fois na lobby ezali na ndenge ya poto awa makama 50-50 wana eza bien te donc moi soko tsaka 50 mobala ko tsaka 50 nyos evanda na mesa konti ya moi ezala te ko konti na ngai konti mbali wana na libala ezalaka te wana eza libala ya kimfonsoni wana mais libala pendo to bengi libala bo sembo na ndenga moko na libala na ngai makama secret wana ezate mobala konti na ngai mobala na kutu biloko nyos presque na kombo na ngai pozomona ko sala ba faire ali bakomi ko landela yo après fa tene na komba mwasi mais na lobi teke lokola tie biloko nyos na komba na lo baké ya ngai ke ba ko tuta tolo oko sala rebo tutu tola ngope motema ngope okufi cardiaque ko isio donc faut to sala attention biloko mokili oto kutaki yango to kotika yango tozo wela nini pa parcelo pa mama kuna si atongisi mwasi mobali nana tongise oyo nini ozo ko teka ka yango parcelle bo moi c'est na bali foko yoka toko tsomba na nani soki toko tsomba na Kinshasa toko tsomba tana na ba village il faut yeba na ke boy mais ezala teke lupango moi c'est asa sombi mobile sombi te wana ezali libala ya kimfonsoni wana ezali bala ya bore ya tina te donc moi c'est na mobile makamno même si mobile moi si bo uti na Congo te mobile ya moi c'est asa congolaise ou bien mobile asa congolais yo zampo donc bo yokani soki moi bon c'est na bobo décider lokola ngana zam congolais moi c'est na ngasa soki angolaise ou bien moi c'est na ngasa bo yokani mama to sala nini ngana moni ana oleto somba na Congo to somba na Luanda bozu bo décider kaka bo ezate ko pona sombi na Luanda non na kubenga na ye lokola ngana za congolaise na bien na za angolaise na sombi na Luanda Luanda za mboka na ngati yo za Congo kozonga na Congo wana eza et puis tous ces pays isiba tous ces pays ça to futa kango avato kufa to futa kango do futo banga biloko nyonso wana to banga yango eza malamu te donc 50-50 na encore na lobby encore une fois nazo en Amérique makama 50-50 ezala te nazo ba 50-50 na ndenga Afrique ke photo bimisa mbongo totina na Afrique makama injustice ezala te pona nini yo chef andako tata yo muto za chef andako bimisa mbongo ke pa mama ako so 100 ngai famille nango ezo 500 wana eza malamu te donc soki 500 kolede côté so 100 nde bongo bien makambo pe likambo briske yeli mino mama kingandi kuna abeli kuna wana makama 50-50 eza lisusu te oyo soki na kota mobali na mama mobali abeli mama mobali wana priorité na ye bosali na ba facture na bino oyo tikali to tikali na 50 tozwa 50 to tina ba mama nde bongo ezalaka bozo sala boyo makambo pe ko tambola kana kimia nyonso makamba kisongi meme semeki ayeko tia kisongi eko simba te ozomona ngakutu ba kisongi wana ngam mobali na ngande nde na ton ndiende penda pire mutu na to solo la kapenza ngana sana ngana tanda benga moninga te ko ebi yindi kuna mobali na ngande donc to tonga ka som to buki to tongi to seki kona sana na confiance mutu te na ebiso likambo ale lobi ko eyokani kuna me mobali na nga même si na lobi akuna ko loba na nani do pire masana ngande mobali na ngai do ba camarade na sana na confiance na camarade to famille semeki ko ozwa pe abimisa nga lobi yango et puis makamba ko aider oyo bagi to ko sisa ba pasi na bango te pona na mona nga mutu teke asilisa ba pasi bande ko news mais ba millionnaire baso ko même ko sisa ba pasi te bongo ngai na fimo na swaka ndena ko sisa ba pasi bande ko ezaka ba gift donc ba cadeau ka ko to pesa ka bango to zui to pesi bango pombongo po ko tinda bango lobi do ba fingi yo osaka nini osaka rien famille yo na famille no bazo kanta si akipaka famille mobali na yeti famille mwasi mobali bazo bani akipaka famille mwasi na yeti
mais bino moko bayebi motema na bino eza kofungama nini bozosala mais bazokoloba mabe mpona bino ke bozosala rien nini yango bozosala mais boyebi pasi bozomona mpona kotinda bango mbe bazofinga bino bon si bonga batande ngana ngana kena okufa likona na bango d'abord ndaku na yo nano na poto fo yeba ke bana na yo bazana kimia ba facture na yo efutami eza na kimia nde bongo nde okanisa bato ya Afrique eza obligatoire te eza nde ba cadeau ka topesa bango ba parents na biso ba bible bebe bi foto songa bango oui wana to yebike ba mama fo basala provision to yebike na kotinda sana mama na ngai na tindi sana bokilo na mama mbonga un mois yango yo bolia nde bongo esala mais ba pasa bande koko muta kosa bino te to ko ko sirsa bango te po bande kango pe basala mabala na bango basala kima mabala na bango ngana yako bisa mbali bana ngapo na ni bande kwa la ninga na sima oh non ekoki ko sala mate donc yango kaka na so continue ko landa 50-50 na lobi na poto ezali malamu te vérité fo ezana kata libala makamba kinchwekela ezala te donc Afrique 50-50 makamba justice ezala te pona ni ngamu na bengi sayo obengisa bongo obengisa na yako la bapongi singa pe na sala kati donc mama igeti na zongi sila maloba merci beaucoup mama na biso ani motema ya papa Zambwana Oniati olobi likamba motuya esengeli vraiment ke ba mibali na biso ba zonga na kati ya droit chemin likambo etali kosunga famille ya mwasi kosunga famille ya mobali nde mama na biso ani alobi esengeli tosunga bango biso mibale likambo na somo komona mibali na biso apoto akangami na carte bancaire akangami nango pini kodi mama oyebite mbongo provision azo poser na table epesa meli mobala libala kosimba carte ya banque te kala exemple mama na biso ani ye motako kamba asimba yango kitoko solo kuluto yeba kaka information yo mobali osimbi carte à travers émission libala bosembo leo na butu zongisa na maboko ya mwasi ozana mayele mabe papa yo simba carte papa na biso prix de vite etambo na ndi explication ozali kolekana esika somo yo mobali osimbi carte mama ya mwasi abengi papa prix de vite pesa ta mwa dese kende kuna na ana ngote mais ozana carte na maboko papa na ngai ndenge nini mwasa ko yoke esengo yango moni ba meme bele bakomi kolemba akoti na cuisine espèce échanger moyen na fumba mala mali te mona fumba eleki mafuta bele aleki na chambre kuna kangi elongi pamba te mama na edesa azwa kite papa prise vite pesa ye carte makambo etambo na kitoko boto papa vous la parole. Merci mama Iget na pesi mbote mingi na batu nyonso bana kata conférence toza mebele bon en tout cas vraiment nakoloba ke pasi ya Afrique eye kotia pe pasi mingi na kati na mabala na kati ya poto pasi ya Afrique ekaboli pe mabala mingi na kati ya poto epesi bamibali baner ebukisi bamibali mikongo evandisi mibali na ndaku bakoka su kosala te evandisi pe basi na bandaku oyo bakoki lisu makambo te elongoli pe mabota na kati ya basi pona kosala misala makasi donc vraiment eza grand défi ya kosakana te alors que en Afrique pe bango bazo lancer biso ba défi tango nyonso kenda kala sali 20 ans sala kané loko te vraiment soki ezaki ngamu na kendaki mbelenga na osala quelque chose vraiment ndeko wana azo sala loko te vraiment qu'ils viennent ici qu'ils viennent voir baya kotala misala ya poto ndenge ezalaka ndenge bato bazo souffrir elobi na papa odon ba makambo to monaka awa na tango hiver moye zo pela tango mususu zo mona vraiment zana kati karo zo kemba mais to landa nyonso wana te alors tozo yeba que pasi est en Afrique 50-50 ce qui to kolobela on a sens que ce qui ont aidé pas à moi si aider pas na yo c'est-à-dire que ce qui yo moi si olingi ba salaka et pas na yo kanisa rapeke pas mobali pe fo ba salaka donc vice versa soto lobela 50-50 na sens wana abiso prix de vite to sili balettre sili ko kweya pamba te motuna maiketa tuna kioke mobali asimba kakatali mobala bosembo po ete carte sengene kama na mama mibala bakolanda emiso basimba bakarte yo lobili pona bango lelo po bapesa bakarte na bapini kona ba mama papa privé prix de vite ebota vous la parole sembola bapesa to bapesa te à vous la parole. Oui mama Iget na sepeli motuna no eza malamu mais oyebi ke bande mission bandi batu balobi tinga na ekoloba sikoyo
nyonso eleki nga na lobi yango te yango moni nga na bandi nanu ne bandeli na banda pe na loba pe oyo ya ngai parce que eza vraiment ko dépendre na mobali selon ndenge bazovivre na mwasi boyokani eloko ya liboso yango moni nga bandi nanu wana mais mpona oyo etali likambo ya carte mpona kokata na mokuse soki boyokani mwasi na mobali eza na kati ya ndako eloko ya liboso nanu yango wana ya mibale kotala nanu bamoyen na bino mwasi asalaka mobali asalaka c'est-à-dire bosali na budget na bino botali bamoyen oyo bino boza nango est-ce que nakoki kokonfie yango epa mwasi na ngai mpo agere yango otali na habitude ya mwasi est-ce que soki nakopesa mwasi na ngai carte na numéro secret est-ce que mwasi na ngai azalaka lokoso akendaka na ye soki amoni n'importe quoi na nzela asombaka bien ayeba ko gérer mbongo malamu voilà donc soki oza na mwasi ya malamu oyo aza vraiment na sagesse azoyeba ndenge nini bozomene vi na bino na kati ya foyer ayebi ko gérer mbongo oui confie ye yango pesa ye carte pesa ye numéro secret yo kokipe te talela ye soki oza na confiance mais soki oyebi ke mwasi na yo aza touche à tout ake awa na libanda asombi eloko oyo ye kutu donc eza nango na ntina ta somba ta mosu azalaka nango déjà mais bilula vraiment il faut pas te confier il faut pas pesa confiance na babasi ya lolenge wana pona ngai na yebite mutamtu azopesa opinion na ye mais moi so azama yele oya yebike eloko nga na zana ngo déjà ta 3 ou 4 na tina te so na kena somba ngo lisusu alors ayebi ko gérer mbongo malamu vraiment pourquoi pas au confier ye carte ye a gérer mbongo parce que soko amour ezali oko sala ngo ezala ngo mabete mais likambo ya 50-50 ngana zotale la ngote na sens que soki sanza oyo topesi 1000 epa na biso sanzo ekoya pe topesa 1000 epa ya mwasi te na otale la ngona sens que donc oede pa ya mwasi epa na yo pe mobali oede donc il faut ezalaka vice versa toloba ezate ke total la côté moko côté na mobali epa ya mwasi na zotala te wana eza bolingo te donc il faut ezalaka epa na ngai tango na zo sala il faut sala ka pepa mwasi voilà atako to mwasi azo sala te mais na kotala kaka mwa muke o nazo zwa tango nazo sala pa na ngai kota famille na ngai il faut pena tala ka kota mwasi na ngai voilà mais soki siko boza na bino na ba moyen boyoka ni ezali omoni ke o se confier pa ya mwasi na yo olobi ke bon voilà mbongo yango mwasi paza mayele azo tala sanzo yo ngai na pesa ki mbongo pa famille na ngai tango bozo solo la mobile akoloba talanga na zwaki telefone awa makambo ekwelinga yango oyo kuna bazolela bazotelefone kotungisa olobini mwasi akoloba te problème ya te nakobimisa 300 € na kopesa omoni ezaka likambo boyokani mais siko soki boyokani ezali te mobile azomona kaka ye aza patron na kati ya ndako ye fois zwa charge nyonso tout na maboko yo siko dépendre kaka na ye ntango nyonso wana nde eza malamu te parce que soki bobalani mwasi ta mobali bokomi mutu moko donc il faut boyokani ezala voilà si kanga nazali donc 50-50 ezali mabe na sens que yo otala kaka ke yo mwasi olobi ke mobali lokola ngai na yo tindaki 50 pa na bino nga pe funa tinda 50 te na sens wana te c'est-à-dire oede pa na bino oede pe pa mwasi voilà si kanga nazali yango wana